Ngonga ekoki ndeko mobali ndeko mwasi tango tosangana po tobeta mingi masolo o etali ba information ya mboka na biso République démocratique du Congo mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville ba diaspora partout na conférence de fidélité européenne na biso monde ekolo po topesa ba information ya solo na tamoko réel. Si quand tu as fait l'édition, mais avant de faire le sommet au Boyebake, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Azalaki dans mausolée à Patrice Emery Lumumba pour le rendre hommage digne dans le cadre de héros national pour Boyebake. Tobeta suma sondenge nini mwana mboka Jatilingo Bilambaka ozali gouverneur du province ya Kinshasa au Tikobelela yeme inde atindi kaka ndenge ezali tango ya mwana mboka Celestin Tunda Wakasenda. Tobeta suma sondenge nini neti kaka constitution ekozala touché mingi na mystique ya fourmi. Merci si quand on fait la édition de l'émission Mokolelo tout comme ça que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Azalaki dans mausolée, il y a Patrice Emery Lumumba pour le rendre hommage, il y a le père de l'indépendance Wilfried Samba Azalaki pour le Kalaki Ndengeni. Dès que Congo bondi melangai que la cadre ya rendre hommage, na le premier ministre Mwana mboka Patrice Emery Lumumba oyo atika biso et surtout que chaque le 17 janvier nde tokanisaka ye boyeba que le premier ministre ya lelo mwana mboka Jean-Michel Samaloukonde azalaki ye moko présent na mausolée oyo ezana échanger pour la rendre hommage moko digne na mwana mboka Patrice Emery Lumumba oyo lelo akokisi déjà 63 ans depuis atika biso bondi melanga ike le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde akitaki pe na fleur na ye avec impact de la idéologie po na kokanisa notre héros national mwana mboka Patrice Emery Lumumba. Boyeba ke kotala depuis Patrice Emery Lumumba atika biso selon mwana mboka Jean-Michel Samaloukonde République démocratique du Congo ezakaka kosala ke iso nango ekenda musika de manière que Afrique mobimba et bango pela mokili mobimba kitoko. C'est héros que nous avons, Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bon aloi que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur parce que j'honore le premier d'entre nous, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Souhait ya mwana mboka Jean-Michel Samaloukonde ezake ba sacrifice oyo Nkondo Patrice Emery Lumumba asalaka pona indépendance de la République démocratique du Congo et bana na moto nyonso bondi melanga ike ba personnalité ebele bazalaki wana pe na ba membre misusu la famille biologique na ye na ya le fait Laurent Désiré Kabila oyo asalaka président awa la kata ba République démocratique du Congo pe na ba membre misusu ya gouvernement. En tout cas masolo oyo eleki kitoko esengeli tango nyonso tozako kalisa ba héros national tika peto emboîter ba pala bango po atako lesika bazali ba sepelake misala basalaka biso oto tikali pe tozako kumelango kitoko avec impact na idéologie pe Congo et kene liboso yango tobeti sika kambonda kaka na kane ko kanisa journée le 17 janvier oya mwana mboka Patrice Emery Lumumba boyebake Roland Lumumba o azali mwana héros national ya Patrice Emery Lumumba abetaki monda liboso ya caméra ya Wilfried Samba. L'héritage, c'est le don de soi, c'est le travail bien fait. Rien n'est beau ou trop beau pour le Congo. C'est ça l'héritage qu'il nous lègue à moi et à tous les Congolais. Parce qu'il a refusé que sa famille biologique se l'approprie.
il s'est décrit comme une idée. Donc moi, ma page, c'est comme ça que je le décris. Son idéologie, c'est le lumumbisme, c'est l'amour de la patrie, c'est la solidarité, c'est le nationalisme. Comme je disais, rien n'est assez beau pour donner au Congo, ce qui n'est pas le cas après lui. On a vu tous les multiples dirigeants, c'était d'abord lui, son parti et autres. Lui nous a démontré, en faisant le premier parti multi-ethnique au Congo, que c'est d'abord le Congo. On fait tout pour donner au Congo. Et après, on va se retrouver parce qu'on est les ressortissants d'un pays très riche. Boyeba ma délégation est Kozala Ebele le 20 janvier 2024 en la ville province de Kinshasa. La cadre de l'investiture, il y a Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, Kozala Ebele peut près, il y a Kwemba Bango avec un partenaire idéologie. Mon Congo, boyeba que plus de 40 délégations Oyo et Kozala peut-être la 20 chef d'État, Nayaba gouvernement et Sengeli Bazala Awa, la Mboka ya Patrice Emery Lumumba, la cadre de l'investiture, il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo. Oyo est prévu le 20 janvier 2024. Il y a Koyeba Ezake, présidence Azakobo Mananou, qu'on dévoilé publiquement liste, il y a invité. Mais bon, dit que au moins une quarantaine, il y a invitation et Tinamaki. Il y a invité, selon source officielle, il y a affaires étrangères, il y a présidence. Boyabake, si nous avons souka ya Boutou, il y a Mokola mercredi, présence, il y a chef d'État, il y a pays de la communauté des États de l'Afrique australe, Sadek Namokuse, et ils ont déjà confirmé. Baza au total, 15 chefs d'État. Pays de la communauté d'Afrique de l'Est, Bangope, Bandimi Kozala, Namasolo Mukolowana avec un partenaire idéologie. Bambo Kabi Bale Lokola, Rwanda na Kenya, en tout cas, Bango, Bakokis jamais. Cause invitation, il y a République démocratique du Congo. Suite, il y a Misala Mabe Oyo, Bazalango contre Bisso. Bavoisin na Bisso, Lokola, le président Denis Sassou Nguesso, Bango déjà, Bandimaki Kitoko Tongo. À cause déjà de la scène de martyrs, le 20 janvier 2024, la cadre est toujours investiture, il y a Mboka Félix Tshilombo Tshisekedi Po et le Kitoko. Le président local, il y a Sénégal, il y a Togo, Bangope, Bandimi Kozala Kitoko. Il y a Koeba Ezake, en 2011, Ezala Kaka. Chef d'État Moko Oyo, Ayaka, Ezalaka Bongo, Robert Mugabe Oyo, ya Zimbabwe, Yende Azalaka la cadre, Yako honoré, cérémonie à prestation, ancien président Joseph Kabila Kabange. Mais, en 2018, Dipé, Ezalaka Kabongo, chef d'État Moko, Neko Uhuru Kenyatta Oyo, Azalaka président Kenya. Mais, tout Oyo, la 2023, bon dimenangake, liste et évolution qui toque, même États-Unis, Andimi Kostinda, ambassadeur Naye, Oyo, azala kata Kinshasa de manière que azala la masolango et surtout que Eza, Mbala Liboso, Maison Blanche, Amilenge la délégation Moko ya Makasi, Balonga Washington Po, Bazala la masolo, le 20 janvier 2024, la scène des martyrs de la Pentecôte. Boye Bake, Nyonso Oyo, Eza Kolakisake, match Eza Kitoko Pe, Toko Senga, 5 ans Oyo, en tout cas, mon Mboka Tshilombo Yeba Kopesa Congolais, et Sengo Basepela de manière que Masolo, etabwisama kitoko yango biso tofuli yo kaka mokako sape tobetisi kaka mbunda bamilitant ya MLC parti politique ya Jean-Pierre Magombo baza contre la publication législative nationale ya Denis Kadima o azali président ya Seni elekalaki ndenge nini ndeko ya Congo boyebake eza jusque là kopesa kaka solo ya mabe masolo ya ba résultat législatif ya Seni na oyo etali ba élection ya le 20 décembre 2023. Bondi melanga ike kaka na union sacrée de la nation bonda eza kobeta ba mabe makasi lokola na mouvement pour la libération du Congo MLC la mokuse parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Boyebake ba militaire parti politique wana basé à kosepelate contre le résultat législatif national pe basalaki ba manifestation mokola mercredi 17 janvier liboso ya siège na bango na commune ya Lingwala awa kaka na ville province ya Kinshasa. Bondi melanga ike batumbaki bapile na baloyenge ya ndenge na ndenge na esprit kaka ya kobo ya Denis Kadima oyo azali président ya Seni baza kokamwa ndenge nini parti na bango MLC oyo ekenda nsango bazwa kaka 3 sièges awa na ville province ya Kinshasa. Kutu bakebo sika kobetsa bondake eza kokamwisa bango mutu abimi na 21 000 voix azala élite
likambo oyo eza kaka na MLCT eza presque na ba candidat ba parti na ba regroupement politique mingi baza kolela okomona mutu oyo azala ba preuve ya ba PV ndenge ba votaki ye koleka 10 000 voix mais seni abwakisi ye baza koyeba te na ba critère nini oyo seni abimisi ba député Papa Kadima tobeleli yo 3 fois yeba ke obomisi ba député mingi et surtout ke baza kolela na kombo na yo eza kosala kitoko te neti kaka osalaki na yo fiko fion ndenge kaka Corneille Nanga asalaki na 2018 na cas de rappel bondi belanga ke après publication ba résultat MLC ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba babimi kaka la 20 députés nationaux provisoirement en attendant arrêt à coup constitutionnel awa boyebake bwa asimbwa milelo na milelo toyebite soki ekosukela bango ndenge nini yango biso tobetisi kaka mbonda toyebisaki bino basomere boyebake masolo ya yemei oyo toyokaka epai ya ancien ministre ya justice mwana mboka tunda wakasende neti kaka Jaciningo Bilambaka pe aza koambwate bapa wana ya yemei nde alobi to yemei nde atindi somwa tozwa elema oyo na yebiso na kutima bitumba eza mwa pasi moto alonga nga wana en tout cas ndenge na nga na butama moto na ndenge na ye mwana Kongo bondimela ngai ke oyo toza komona epai ya mwana mboka Jaciningo Bilambaka eza kokamwisa population kinoise mobimba boyebake après annulation ya bavoix na ye na ya bakadre misusu ya parti politique na ye Alliance pour le Congo et le peuple ACP na mokuse na ba législative nationale pendenge babukie na gouvernorat ya Kinshasa na fait premier intérêt mwana mboka Peter Kazadi bondi melanga ke par force mwana mboka Jaciningo Bilambaka alingi azonga na ba droit na ye boyebake sur 82 candidats députés invalidés à Sedi pour la faute de tricherie Jaciningo Bilande aza kotomboka koleka bato nyonso oyebake aza unique gouverneur oyo aboyi kotika libonga na ye kutu ekamwisaki population komona ndenge mwana mboka Ngobila akotaki na hôtel de ville de Kinshasa na mobange na escorte policière or esegelaki ajoué na ye mwana mboka Shikoko Mulumba ajoué nde ba intérim liboso ya bakadre ya parti politique na bureau na ye bondimela ngai ke Ngobila aza kopromettre bango ke ako récupérer par force bavoix na ye oyo ba anilaki abetisi mbonda boye bobanga na bino te toza kolandela makambo avec impact na idéologie chef de l'état ayebisi ye akende la cour constitutionnelle po azwa bavoix na ye ndenge kaka babotolaki bango bavoix na ndenge ya force mwana mboka Ngobila pe akali kaka na modèle wana pe bakozongisela bango bavoix na bango akorécupérer yango kitoko oyo tomoni epai ya Jaciningo Bilambaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa bondimela ngai ke ndenge atangi kombo ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo Mutu atindi ye la cour constitutionnelle etindi ebele ya batu bakanisa mwana mboka Celestin Tunda Akaseda oyo azalaka VPM en charge ya justice na premier gouvernement ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo yepe na époque na ye tindaka na parlement bamasolo oyo ezalaka non invalidé na gouvernement na oyo etali ba réforme ya sika ya justice oyo ezalaka proposé na ba député Obeminda Kuna Gari Sakata bato ya FCC na ngonga oyo tension ezalaka entre famille politique ya FCC ya Joseph Kabila Kabange na ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na ngonga ya coalition oyo toyebaka tellement que après kotambola na ye na ba juge ya ba parquet près la cour de cassation abetisaka mbonda liboso ya bakadi ya PPRD bazala calme eloko moko ekoya te po yemei alobaka na ye abanga te yemei wana ezalaka bongo mwana mboka Joseph Kabila Kabange po bazalaka kozwa ye lokola autorité suprême ya mboka mais na suka ya masolo mutu nyonso ayebi bien ke yemei alongaka na ye te koprotege ndeko Tunda Akasende kutu asalaka démission ya sodi pe ya mawa na mikolo oyo elekaka awa pe bondimela ngai ke toza komona histoire yango ezongi epai ya mwana mboka Jaciningo Bilambaka po toza kotala soki akorécupérer bavoix na ye na force ndenge kaka alobi na cour constitutionnelle et surtout que la tour na ye eza pe recommandation ya yemei le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo dossier oyo bondimela ngai ke eza kolumba solo ya kopola makasi pe mutu nyonso aza kolandela po amona bacourage ya mwana mboka Jaciningo Bilambaka ndenge nini yemei atili ye po arécupérer bavoix na ye avec impact na idéologie na cour constitutionnelle en tout cas dossier oyo tozolandela yango pe tobetisi kaka mbonda boyebake ba M23 wana bapare na bango ya barwanda bauti kozwa suka la frappe ya coalition FRDC na mission ya SADC elekalaki ndenge nini
ndeko ya Congo boyeba ke butu ata eza molai tongo esukaka se na kotana kaka ndenge gouvernement aza décidé ya kosilana na ba rebelle ya M23 na ba parrain na bango ya Rwanda bondi belanga ike ba effort ezakaka kozala multiplier po solution ya makasi ezwama boyeba ke ba frappe aérienne ya ba FRDC euti konyata sans plaignant ba position ba M23 mokolo ya mercredi 17 janvier na territoire ya Masisi kuna na Nord Kivu oyo euti kosalema après ba frappe oyo drone ebetaki mardi na Kichanga ya koyeba ezake opération militaire oyo esangisi FRDC na mission ya Sadaka baza vraiment déterminé ya kobeta ba armes lourdes po rébellion esila avec impact pe idéologie selon ba information oyo tozwi ya ba source locale mopanzi ya ba M23 baza kolela po basali ba perte ya makasi kutu ba blessé na bango baza évacué na Bwiza na territoire ya Rutshuru po bazwa ba soin bondi belanga ike ba frappe à distance oyo bazwi kuna na Kichanga ba M23 baza kolela même ba cause bango ba ke mokoka lokola Castro Mbera Bagabo yende azalaka financier na bango pe azalaka kopesa bango ba force ya ndenge na ndenge ezaka kaye mokote na ba officier ebele ba M23 bayoki ya bango moto kutu bandeko ya Goma misusu bazalaki agité mercredi na ba makelele ya ba avion de chasse esali kitoko pe esengo et surtout que Congolais azala besoin gouvernement asilana complètement na badoke ba M23 na ba paré na bango ya Rwanda po kimia ekota FRDC kende kaka liboso po ozala bénédiction ya ba Congolais nyonso yango biso to betelio bovo pe to betisika kambonda to ebisaki bilango na ba sommaire na tikala constitution ba ko simengo boye ba proposition comme le belé mwana mboka Germain Kambinga o azali président ya regroupement politique ya centre asengi mandat chef de l'état est comme 7 ans que 5 ans na tikala bosi ma constitution wa tous les éléments avec ma détail surtout Mona Congo bondi melanga ike masolo oyo etali réforme ya constitution awa na kata République démocratique du Congo eza nango kobetama déjà epai ba acteur politique ebele lokola mwana mboka Germain Kambinga président ya regroupement politique le centre ye abatami na ete aboyi na ye hypocrisie tolandaki ye na émission moko awa na ba chaîne ya biso ya télévision aza kosenga réforme moko ya makasi esalema na mandat ya chef de l'état donc ekoma ya 7 ans pe une fois renouvelable au lieu de 5 ans. Ponaye, mandat à 7 ans et qu'on peut s'attendre au processus de développement et à la qui a 5 ans. Abeti Saki Mbondaboye, il faut qu'on change la constitution. Dans la constitution moko oyo, et ça la bambonge ebele po na 2 ans et ça la kananu ya koswana swana. 1 an et ça ka musala pe 2 ans et ba processus pré-électoraux. Bref, constitution est vraiment efficace et adapté na ba objectif ya développement na démocratie moko oyo eza désorganisé net ya biso asengi ezala cycle moko ya molai na magistrature suprême po visibilité ezala entre ba action ya développement oyo ekosalema na oyo ekomonana asengi na ba partie prenante nyonso bazwa courage po réforme oyo esalema nyonso oyo tokosenga kaka na ba député oyo bokokota na assemblée nationale bozala ba vrai responsable ya koluka intérêt ya mboka ke kosalela ba sentiment na bino bomona loin po Congo ya lobby eleka lelo yango betisika kambonda toyebisaki bino ke mai elingalaka pamba te soki mai ezolingala seke likambo ezokadama esalema boyeba ke Augustin Kabuya ozali secrétaire général ya UDPS parti présidentiel abetisi mbonda ke ni de près ou de loin baza te na likanisi ya kotouche constitution toza élément oyo Neko ya Congo bondi melanga ike mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azwi déjà deuxième année na ye ya kozala président de la République démocratique du Congo bondi melanga ike autaki pe kozala confirmé avec impact na idéologie la cour constitutionnelle mais ya somo ezake ba polémique eza kobeta makasi ke soi-disant esprit ya modification ya constitution eza déjà kozage na mystique ya fourmi na yango monge wana etiki mwana mboka Augustin Kabuya indifférente pona ye aza ko rassurer ke eza ata démarche moko te oyo camp présidentiel baza nango na cadre ya modification ya constitution na koyoka ye ndenge abetaki mbonda epai ba confrère na biso ya Radio France Internationale Augustin Kabuya oyo auti kokoma provisoirement député national na district ya Moamba aza ko critiquer makasi bandeko ya opposition
abetisi mbonda boye soki botali opposition oyo ekufa pe elemba bokomona ke sérieux eza nango te kuna na kati eza batu oyo soki balali balamuki na tongo bokomona bakomi kofabrike makambo oyo ezanga mutu na makolo atuni bien soki ezalaki mokolo nini bango bakanaka kosala badémarche oyo ya komodifie constitution donc batu oyo baza sérieux bakoki jamais kobeta masolo yango mpona nini kozala baintention mabe epai ya chef de l'état amituni nyonso wana bakestion boyebake abakisi ke Félix Tshisekedi Tshilombo awusi na école ya pambala te awusi na école ya Etienne Tshisekedi Bambulumba ya parti politique oyo eza na histoire na mboka oyo République démocratique du Congo donc aza modèle nyonso oyo bondimela ngai ke ezali mbonda oyo mwana mboka Augustin Kabuya abeti mais ya koyeba eza ke CNCP masolo eza kobeta bapo balobaka ke mai eninganaka pamba te na cadre ya rappel boyeba ke investiture ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo eza prévu bongo bokola samedi le 20 janvier 2024 na stade de Martyrs de la Pentecôte pe ba invité à marque ba kozala ebele la cadre ke masolo ana Kinshasa eleka kitoko yango biso tobetisi kaka mbunda population ya Kasendanu baza kolela mabe na kombo ya le vice-gouverneur Gérard Jekoko Mulumba l'homme de 48 heures pona nini Wilfried Samba zala kuna mwana ya Congo esengeli boyebake justice esengeli ezala pona moto nyonso bondimela ngai ke population ya quartier Ndanu na Kingabwa mingi na commune Limete baza kolela makasi na kombo ya vice-gouverneur Gérard Jekoko Mulumba ke yende azali hôtel principal ya kokotisa pe ya komema makulu na mingi na Kingabwa et surtout ke na ba période ya ba campagne électorale yena équipe na ye ba memaki suka na désordre na quartier Ndanu oyo esalaki ke batu basoka ba pote ya makasi pe biloko ya ndenge ya batu ebeba ebunga na façon moko kutu batu basepelite yango population ebele babeleli basei kaka na mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pe na justice bakota na likambo oyo po bayeba votaka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo bazwa kimia bondimela ngai ke elike ya population ya quartier Ndanu bazangi esika kokimela bakimi kaka epai ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ye moko akota likambo opo dossier oyo justice ya malonga esalema bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini babetisi mbonda basoda baokita kaka baokanga bajeune neti nga naza victime bakangi nga innocent na otambola aux environs 19 heures bakangi nga nazalaki tabase degré 0 donc batabasaki nga vraiment na poso moko bokondima te eloko moko te nayebi eloko te nini te depuis kaka nani vice gouverneur alobaki te bozela retour eozala moto aza na autorité ya mboka metaka lelo netotikala basicatrice autorité ya mboka abandi bitumba beti na Guillaume kuna bata pa bitumba baboyi na bango yenda kwa moto za libala soki mobala boyo o biso sepe na libala wana te batu baboyi na bango yo se ndenge fingaki bango ke bosa pe fo bo misaba député na quartier na bino ngaza député na bino te ya quartier na bino te ngaza ya Kingabwa batu baboyi na bango yo balingi na bango yo te bon pour na biso observateur tout monde déjà que non vice-gouverneur Jekoko Mulumba azo faire partir na bateau bazolinga te kuluna esila na mboka bazolinga te jeunesse ezala bien et évoluer parce que président de la République autaki olobango te non aza na posa ya bajeune esali pasi pe mawa komona population balela na kombo ya vice-gouverneur Gérard Jekoko Mulumba po esengelaki azala mutu oyo akomema esengo pe kimia mais tala ndenge nini esali soni pe na mawa liboso ya population ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo en tout cas masolo ya bavote esengaka te bavote par force esengelaka population a voté moko na bolingo na ye de manière que ozala mutu oyo okozala ba crédibilité tango okokota ba assemblée provinciale soki pe baboyo comme on n'a pas cité papa changer kaka ba stratégie ya malamu okomona que population bakopesa confiance awa esali boye tobeleli kala justice en tout cas zala pe justice ya babola tala na likambo oyo entre mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba o azali vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe na population ndanu ndenge nini baza kolela po ya boye esali pasi soni pe mawa en tout cas total le dossier avec impact de l'idéologie pour tolingi vraiment solution moka malonga ezoma yango
tobetisi kaka mbunda. Mokonzi ya la police ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba aseki na population ko dénoncer ba incivique po bakanga bango Benjamin Kilunga azalaki kuna na koti ya Monda Ekolo magazine d'actualité. Sayano na population ya Kinshasa pona makelele leki de gauche à droite o kuna bakuluna yango bango yoyo yo pe kuluna sala o mabe yako lukaye awa lobby tozana ya wa lobby e mkolwana bake sike senyeli bazala na parquet po bakende prison nde sika bakokende. Alors c'est le moment kinois oza lisusu na plainte ya modèle yaka na précision peut-être na téléphone et comment ki malamu te yaka mobimba parce que bao eza bato yaki mibimba ba pesi biso kombo adresse tokei to kangiye ende méthode na biso akosala musala yango wana to kangi lelo to kangi lobby okuna chaque jour ba unité na biso eza instruite déployée pour na kokanga bato nyonso ya mabe o to bengaki ba mauvais citoyen. On est babomela inga lek ban leva ki mwana na lek na ngai ba kene quelque part ba bomie après ça va ko boma o wana mukuse azui vraiment lichette atie makila kata ke na kingo bonde alembo lié wana alembo atiki moko na bango azui mégaphone abani ko benga baninga na ye ba ye abani ko sasa ko sabotage babani ko kata ngo donc de fester ba continue biso do batika biso vonte bato ya boye sengeli ba kende. Donc baso ko mérité ko vana na biso na batuté parce que moto déjà meli makela moto c'est que ça sous moto té amu da ko vana na biso donc a kende vraiment dans l'état ça musala na ye donc félicitations na ba continue na biso na yoko ba sali ba zuelinga ba oyo oya mokuse wana nde élément mabe vraiment yende muta leva ki leki nanga yende muta leva ki e ba benge ba senye mbongo e ba katie yende azui machette azui akati ana kingo nda lemoli yango boye alakisi population Caricature ya mokolelo le VG6 makoko tiritiri elobola igri de mateta nini bo proposer biso Ndekola ngai boye bakena misala ba pasteur kaka ndeko tolakisaki bino auta kosala ba prière ba vocation pondeko akufaki ala mukakutu ekamwisaki le pesi bikendo akele kotula ve siri pe ve siri baki tozala calme totala yango na lundenge ekozala ebongo lelo esuki ndenge nini ekosuka boni cercueil ebouge tout la musi ya zaza na moto nyonso talela na mosika nekosa bino te moto la moto tout la mwisi akomosi beleka de loin ayeba ndenge nini cercueil ebouge nini eza kuna me boyeba ke baya pe bazangaka te balingeli yango bulwa binono biso tu tokopusala kuna kaka ndenge masolo ezokoba baya tokoma nanu kuna tobanga te po cercueil ebouge futo yebela ngo nanu banako bakani vraiment ke bamoni cercueil ebouge moto azobima te bakoma kuna bayeba vraiment nini ezolekana bayaya bapusani bafongola cercueil boye mendeko azeleka ya okufa affaire eza te oh bayaya ezali ba numéro wapi pasta ngo nakosa bino te tellement bavérifie ndeko akufi te bakamwe invocation ekibisaki bango tula mwisi ya zaza bavérifie balobi ke baluka kaka bamona pasta yango nakati kaka koluka pasta bamoni pasta tala suka la buskilade pasta ale suka la lokutu ya kokamwa escroc faux pasta lelo komona tokoboma yo lepesi mikeno pe tellement azalaki wana observation depa epa vechiri yokane alobelie vetiri mais vie cercueil ebujaki nazo comprendre TV le vechiri pe etakele vie moko sage yokane ayebisi ye pesi basikande kobeta ye tozala na respect mingi na basali ya nzambe kasi toyeba boye sala oyo nzambe ye moko alobi pe asindi yo po oyo ye erataka te leve siri alobi ke totika kobetaka bapasta me bapasta pe basala oyo nzambe asili bango po nzambe erataka te esali basi pe mawa na yo pasteur yebaka ndenge nini ya kosalama te ya kitoko mpe kobimisa barevelation ya kitoko po na baprofesi na bino oyo kokende poto oyo kebala esimaka nango te nyonso tu ezalaka vraimen nini kaka po bosalaka mingi basantima na bino yango biso tobesi monda botana esukeli ya
tala ndenge tokomi na suka édition mokololo na tokosisa yango te sa pour autant toyebisa bino basomere na biso boyebake tosololaki ndenge nini le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde azalaki na mozolo ya Patrice Emery Lumumba na cadre ya korendre bahommage pe tobeta masolo ndenge nini mwana mboka Jacini Ngobila Mbaka abeleli yemei nde asindi ye to yemei nde alobi boye pe tosololaki lisusu ndenge nini neti kaka constitution ekozala touche na mystique ya fourmi. Merci. La conférence de fidélité au bon pèse Kabiso, mais bon continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne Toubia Bisso, Monda École Officielle P. C'est vraiment vraiment que ma activité dans l'autre pays, mon et vimba, et moi les villes. Mais même biso ba politique na bino, il y a activité de salaka, ba sport na bino to l'extérieur awa, na ba primo ko abordable ya ko ni ba ko tete po. Et qu'on les capable ba Rolanda, ba ko somba ngo kitoko. Et surtout que notre chaîne partenaire est belé main. Si ma caméra ezaki bongo mwana mboka Wilfried Samba réalisation de montage ya écrit de Motetanga à l'aide de la présentation journal lelo la linga bino mingi bino pe linga biso condition ezali kaka communication comme kitoko mais bola biso ba sport ya bino to le kisango po permettre que biso pe to za moyen ya ko évoluer kitoko to kuta prochainement ce qui colle sous azongité bye.